Nazo continuer kaka place on a souka qui na partie 4. On ne se manque pas de Dieu. Oyo ozo semer oko récolter en lobby. Natanga ki Galates 6 verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Okonaki banane, okobuka banane. Okonaki bitabe, okobuka bitabe. Ata aucun kamba, ato koti na maya, ato lali na mabele, ato leli, ato gêné. Okobuka kaka oyo yo olonaki. S'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 14. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps, il y a kolona, c'est-à-dire, il y a seka, seka kawana. Tension, thermomètre, cyclematité. Il y a un temps pour ça. Mais il y a un temps aussi pour récolter. Oignon sobo salaki. Donc, vous allez kolobela sur Titanic. John Morgan mukolo ya Titanic a la comparaison entre bateau na ye na bateau ya Noé. Azo seka bateau ya Noé parce que bateau na ye tongamaki na ba matériaux durables et tongamaki ezalaki vraiment luxueux. Bateau qui toko, bateau mon côté, c'est vrai ko sala nango face na tawana. Mais bateau ya Titanic wana ezalaki construit selon les plans et les modèles de John Morgan. Ezalaki construit selon les plans et les modèles de Dieu. Non. Et na bateau ya Titanic, Dieu n'était pas là. Et ce qui nous a bazawanate vide la gâté, c'est que Satan zalaki wana. Parce que l'ambiance est zalaki ambiance moro satanique. Musique ezo bete mokili, ba rumba, ba wera bazo ningisa, ba rebo, ba kofi, kune alaki lo yenge, hein? Et mutu ya Titanic tango bazo questionner. Ole avant nanaye asala ne makamususu bia lo ba makamususu, akeko toucher le sou nzambe. Bateau oyo Titanic ata nzamba koki ko renverser yango te. Nzambe epesaki ekanda à un moment donné, tolobelaki yango déjà moyen azonga susu na profondeur ezate, nzambe asiliki. Atalisi John Morgan, mukolo ya Titanic, que je suis le tout-puissant. A renverser bateau wana ya Titanic. Bateau wana edindaki na mai. Likolo ya comparaison. Bateau ya Noé ezalaki kitoko te, ezalaki nango vraiment esalami na banzete, c'est vrai. Et puis banyama bakoti kuna bazosala bakaka kaka kuna ba insecte kuna bangungi, bampese, banzoi. Ba meme, bangombe, bango nyonso bazosala bakaka kaka kuna solo. Mais Dieu était là. Voilà. Donc, awa tozana bateau ya Titanic, tozana bateau ya Noé. Pourquoi tozolobe la Titanic? Parce que Titanic a salaki face na eloko moko nzamba salaki. A sali face na bateau ya Noé. Nzamba silikaki. Et lelo oyo molimo elataki John Morgan. Molimo oyo elataki John Morgan a défié Nzambe, a finga Nzambe, a sa la comparaison na plan ya Nzambe. Elati lelo batata na biso ya famille sainte. Batata na biso na lingi mingi. Awa nga na yeko finga te, na ye kaka kopesa conseil, na ye kaka kolamusa batu. Parce que mingi baza influencé. Molimo wana lelo elati batata na biso ya famille sainte. Et molimo wana po elata batu nyonso wana, il faut mutu moko kaka banda. Tango mutu moko wana bandi ya ko influencer ba mususu. Totali ça qui yango déjà. Et tango a influencer ba mususu na famille sainte, na ba journaliste, na batu ya libanda, bango nyonso influencer na mupepe. Ba komi ko sala comparaison.
ya Fubu, temple ya Fubu na Angola, na Nkamba. Papa Kimbangu, tension est bien, secret, est bien. C'est ça blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est ça le péché impardonnable. Elimbi Samakate. Ezali impardonnable. Pourquoi qu'on ça la comparaison? On a soki bokotonga, botongi na bino. Ezali on a problème te. Mais nga eloko ezo choqué nga eloko chokaki nga ezali ba comparaison. Molimo ya comparaison et bandi lelote et bandi depuis kala. Et Nzamba frappaka toujours. Imaginez Moïse. Nzamba ponaki Moïse. Un serviteur Nzamba tombolaki. Batunyo so basepelaki te. Pourquoi kakaye? Pourquoi kakaye? Pourquoi kakaye? Boyebi histoire. Mingi bakufa mabele fungwama badinda. Bakenda. Ndeko ya Moïse Myriam. Je crois cousine na si je ne me trompe pas. À Sekim Moïse. Nzamba frappé ye na lèpre. Famille sainte, bango nyonso te, bazana divinité wana. Papa di angenda alobaka ngo, bana na biso bazana elemba kopesa bino te. Alobaka ngo. Donc, voilà l'ulendo eza moko, mutu moko pe kaka nde mutu akozala nango. Total saki ba famille sainte na Bible ezebele. Bango nyonso te, bazalaki na divinité, bango nyonso te, babenga maka. Nata ya Noé, Noé azalaki na famille sainte. Noé azalaki na famille. Azalaki na banoko, ba mama leki, ba leki, et ainsi de suite. Mais yende mutabenga maki. Moïse la même chose. Jésus la même chose. Azalaki na bandeko. Azalaki na baleki, azalaki na ba mama leki, azalaki na ba tata leki, azalaki na ba koko. Parce que Marie azalaki na ba koko. Hein? Mais yemoko kaka mutabenga maki. Yango na bisaki bino ke na nzoto nzamba na bandeko. Na molimo nzamba alaka na ndeko te. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et ça, oh, ça la volonté nanga. Donc, mutumoko a séduire ba mususu, a induire bango nyonso na erreur. Etant batali beauté ya fobu, batali beauté ya temple, batali munene ya temple, batu nyonso papa Paul, vraiment aux idées wapi, papa Paul, vraiment. En tout cas, bae kopé ça est trophée. Mais c'est bien. Et ça, le problème mon côté. Mais il problème nanga ezali seulement il y a comparaison. Écoutez ce que Paul dit dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11 à 13. En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé il y a des rivalités entre vous. Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare: moi j'appartiens à Paul, l'autre, moi à Apollos, un autre encore, moi à Pierre, et un autre, et moi au Christ. Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Et c'est Paul qui est mort sur la croix pour vous. Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Wana Bible mtezoloba, batangi komba papa Paul là, ngaïté. Nazo répété. En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. Que soit les uns entre nous. Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare: moi j'appartiens à Paul. L'autre, moi à Apollos. Un autre encore, moi Pierre. Et un autre, et moi au Christ. Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Et c'est Paul qui est mort sur la croix pour vous. Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Remplacez X par sa valeur. En effet, mes frères kimbangistes, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare: moi j'appartiens à Paul. Moi j'appartiens à papa Paul. Bamsous Balobi, moi j'appartiens à Apollos. Moi j'appartiens à papa Armand. Bamsous Balobi, moi j'appartiens à papa... qui? Papa Martoré. Bamsou Balobi, moi j'appartiens à papa Kiangani. Maintenant, la Bible est tout nos questions. Pensez-vous qu'on puisse diviser Kimbangu? Et c'est Paul ou papa Martorin ou papa Armand
bakufaki mpo na bino na croix. Non? Awa Bible, yango na bisa bino makambo nyonso ezosalama lelo ese salama nango. Eza nango makambo asika te. Est-ce que lelo kimbango aza divisé? Côté au papa Martorin aza na ngambu na ye, côté kuna papa Arma, côté kuna papa Kiangani, côté kuna papa Paul. Mutuna mutaza na kwe na ye, mutuna mutazo evre na ndenge. Mais non, eza désordre. Et koko za la bongo te eza soni. Bozo wela nini? Bozo wela nini parce que eloko wana fait zalaga e pa mutu moko. Mutu moko wana il faut bazala misatu. Tolobela ki yango déjà. Boko zala bino nyonso te famille sainte ba adorer bino, ba fuka melaka bino, bino nyonso bozo wa honneur. Eza désordre. Et comparaison au ezo sala malelo moko, c'est-à-dire Fubu, temple à Fubu, na temple ya Nkamba. C'est la même chose et salama qui n'attend numéro de Nata Titanic. Bazo seka bateau ya Noé. Bazo seka Nkamba. Eza kitoko te Nkamba. Eza salité Nkamba. E umeli banda banda kotonga ti lelo kochola na kochola. Bazo kumisa temple ya Fubu. Bazo lakisa beauté nango. Eza na ba YouTube nga nazolanda. Bazo kumisa beauté nango. Bakoti bazo tala ba carreau, bazo tala ba chambre, bazo tala. Mais je vous dis vrai que Nkamba est tongami selon les plans et les modèles de Dieu. Mutu mokote akoyi kolongola likambo na oloba. Papa Diangenda apesa forme, apesa modèle. Ndenge nzamba apesa ki Moïse forme, apesa modèle. Ndenge nzamba apesa ki Noé forme na modèle. C'est la même chose. Papa Diangenda apesa forme, apesa na modèle. Na yoka kutu seri moko boye bange batia soki peinture soki nini papa Diangenda boyi. Papa Diangenda ndaku na ye oya mokoto ezalaki pe solo les plans et les modèles de Dieu. Babouki yango bangi batongele kitoko aboyi. Est-ce que bozo comprendre te? Dieu n'est pas dans la beauté. Et donc bozo buka po bo bongisa ngo ya kitoko boyebi te za nini côté spirituel. Babuka kabuka kate. Bazo finga le long Nkamba mais bazo ebate ke Nkamba salami selon les plans et les modèles de Dieu. Une chose encore grave. Jour oyo basali temple ya Fubu, et ça jour oyo y anniversaire ya papa dia Lungana. Maintenant tango bobando fêté. Bobando fêté anniversaire ya temple ou bien anniversaire à papa Dialungana ou bien les deux à la fois. C'est ça blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, batu bazo comprendre makambo bazo salate. Jour ya date ya anniversaire à papa Dialungana des jours moko consacré sacré. Bokoki koya ko sala eloko moko boete na kati ya jour wana po bo influencer batu. C'est ça blasphème contre le Saint-Esprit. Et ça blaguité. Bo sala ngo date mususu pourquoi kaka date wana? C'est qu'il y a intention moko boeza na sima. Un jour peut te rotoya. Quelle est ton intention? Te rotoya ngo un jour. Nzamba pesa bisoka makasi. Donc, temple, il y a un camp de Salami selon les plans et les modèles de Dieu. Maintenant, temple, il y a Fubu et Salami selon les plans et les modèles de qui? Eza kitoko, oui. Mais Salami selon les plans et les modèles de qui? Parce que il y a un camp de Yebani. Yesu, il y a qui pas ba Yuda. Ayebi ba Yuda, ma kambo yo kozalaka susu pas na binote. Na bite soki na zana ngwawa. Makambo oyo ekozalaka lisusu epai na bino te. Ekokende musika na pays moko boye bakoporte ba fruit. Nazotanga ngo na Matthieu 21 verset 43 à 44. Je lis. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté. Le royaume de Dieu. Wana yesu azoyi sa ba Juif ba Yuda. Le royaume des cieux, parce que le royaume c'est l'homme,
Les royaumes, c'était Jésus lui-même. C'est pourquoi tant que vous posez ma question à ici, ma pharisien, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est lui qui était au milieu d'eux. Donc, tant que vous avez le royaume des cieux, Nzambe yemokonde akitaka. Quand vous avez le royaume, yemoko pas en akati. Jésus a dit ça va Yuda. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui emportera les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Mais celui sur qui elle tombera, elle les broyera. Voilà. Royaume wana oyo akosakana nanga kwei likolo nango akozala brisé. Oyo pe akosakana ekwele lié akozala broyé. Et combien baza broyé lelo? Combien lelo baza brisé? Ba bazo sakana royaume oyo ezan kamba. Même bato a fobu bako contredire ngate ke nkambe tongami selon le plan et le modèle de Dieu parce que papa di angenda mutape sa forme, ape sa modèle. Jésus a dit saba Yuda makambo yo ekozalaka so epa na bino te ekokende na une nation, c'est-à-dire na un pays oyo bako porter ba fruit. Quel est ce pays? Quand on découvre le pays wana si to lebela makambo yo tozo zonga kaka pona ba incrédule. Na Apocalypse 2 verset 9. Je connais ta souffrance et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Nzamba zo s'adresser na peuple moko boye. Bazana ba souffrance ya ko sakanate, ba difficulté ya ko sakanate. Baza ba pauvre pe ya ko sakanate, mais baza ba riche pe ya ko sakanate. Pe yango nini? Nzamba azo s'adresser na peuple wana. Peuple yango nani na mokili oyo. Baza ba pauvre, bazo souffrir, mais pourtant baza ba riche. Ce que ça Congo RDCT oyo mokili mombezoloba minéraux nyonso ya mokili za na Congo pays les plus riches ko même ko laissa monde mobimba mais baza ba pauvre nzamba zo s'adresser na peuple wana RDC parce que batu nyonso même ba disciple bazale ko luka pays wana oyo bazoloba eza penza pays nini oyo makambo ekokende Jean a écopé sa réponse. Pays ango, ils ont la souffrance, ils ont la pauvre, mais ils ont la riche. Bango wanande bako koma ba vrai Israël, ba vrai juif. Bino le sous-souté. Ils ont la sous-kunate. Pays wana eko kende, makambo ya royaume eko kende quelque part. Bango nde ba vrai juif. Ndamba zo s'adresser na pays wana. Pays wana oyo mokili mo bazolo bela baza ba riche, mais baza ba pauvre, c'est RDC. A continuer à lobby, je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Et si tu le bel makambo, moi, qui est sous la profondeur exatée. Et puis, Nzambe a dit Jean. Pour confirmer que pays wana bangonde ba vrai juif makambo ke pa na bango. Nakomema ba Yuda bakoya kofuka maliboso na bango pona kokokisa malobo na lobi. Na Apocalypse 3:9 yokandenge nzamba zoloba voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Nzamba zoloba akomema ba juif wana bazoloba ke bango nde ba vrai juif makambo eze pa na bango akomema bango ba ko se prosterner liboso ya un pays oyo makambo ekokende pays yango ba pauvre mais baza ba riche nzamba akomema ba Yuda wana kuna ba ko fukama liboso na bango totalisaki bino même ba vidéo ndenge ba Yuda wana ba yaki ko fukama liboso ya papa kimbangu na nkamba. C'est pour vous dire que makambo ekendande na nkamba et que dans la RDC précisément wapi na nkamba parce que ba Yuda wana tango ba yé na drapeau na bango ba pesa ki yango Félix te ba pesa ki yango président te ba doubler Kinshasa ba keiti na nkamba ba ke ko pesa drapeau na bango ya Israël pona ko lakisa ke c'est vrai que biso to ba Yuda te ba vrai juif ezande bino total ça ki bino ba vidéo wana ndenge ba rabbin juif ba na drapeau ya Israël ba ko pesa papa kiangani. Pourquoi ba pesa ki papa Matorente? Pourquoi ba pesa ki papa Polte? Pourquoi ba pesa ki papa Armante? Ba ko pesa papa kiangani na maboko ba vidéo ezali bolanda ba vidéo précédente. Pourquoi et pourquoi? Pays wana ezali Angola te.
pays wana ezali RDC. Précisément wapi Nankamba. Preuve yango wana. Ba video ezali. Ba eko tika drapeau na bango Israël. Ba kende ko tika drapeau wana na Angola te. Angola ezali copie Yankamba. Parce que ce qui original ezali, il faut pas copier zala. Ce qui vrai ezali, faut pas faire zala. Temple à Fubu ezali Mbanda Yankamba. Temple à Fubu ezali Lipasa Yankamba. Temple à Fubu ezali copie Yankamba. Bazama pas centime Nzuzi. Moko aza totalement vrai, moko aza totalement faux. Parce que quand betongami selon le plan et le modèle de Dieu. Nazotali sabino ngwe puis totali sangope. Mais Fubu etongami selon le plan de qui? Habité. On ne se manque pas de Dieu. Oso semer le lot au récolter. Les esprits ne meurent pas. Donc, moko ezali vrai, moussous ezali faux. La beauté aussi est vaine. Nkamba ezali crèche. Et si ka oye soit botami, salité, oui, mais ezali siège social. Ezali sika Nzambe avandi na trône na ye. Dieu est là. Tout le monde a papa porté dans la ndoto na biso. Tout le monde a capé papa. Pardon, papa Armand. Tout le monde a répété papa Martoré. Tout le monde a raté. Ce que tu as YouTube, tout le monde a raté papa Kiangani. Papa Kimbango Liputa, Papa Kiangani, Papa Kimbango Liputa, Papa Diangenda, Papa Kisolokele, Papa Dialungana. Tozo bisabino que Papa Kiangani ye wanande Papa Liputa, Mobala Liputa. Tozo lo bango na sentimate. Na Brazzaville. Batu bazo boudé Papa Kimbango. Balabi oh Nzambe, azo déjeuner, oh Nzambe, Nzambe, non, oh Nzambe. Papa Imbango a sali bango geneti moi malaise moko boy. Ba memi na hôpital. Ba koma na hôpital ba sali ba examen ba tala na kati ya libumu. Eloko ezate vide. Ni cœur, ni muchopo, ni poumon. Vide na kati. Donc a beti bango bor moko po ba comprendre que c'est moi. Mobala Liputa. Papa Kimbango à 21 c'était la même chose. Tango atika kinzoto ba memi na hôpital, ba sali opération po ba sala pour si je ne me trompe pas, na kati bakuti logote vide, cœur yate, muchopo ezate, eza vide neti chambre air. Ba médecin ba kimi, mutakanga kanzoto wana ezali docteur moko ya congolais. Il semble ka kufa na ebité. Papa Kianga na laksi bango ke ngande Mobala Liputa. Ngai tango batinda ngai na Nkamba nazalaki na un message à William Branham nazoteya nazalaki pasteur mais tango na banda komona Papa Kimbango depuis bomwana na 2021 Papa Kimbango wana oyo azali ko bima depuis bomwana ayebisinga direction Kamba akangi église nanga. Pourquoi tindenga na Angola te? Pourquoi tindenga pas Papa Armand te? Pourquoi tindenga kota 26 te? A répété 3 fois. Direction Kamba Nakanda. Parce que Nazaï Koboya. Pourquoi seulement Kamba? Parce que tout le monde a Papa Kimbango. Kiangan. Bon, Makamboyo, ya Kimbango ezali, ya Kimbango Liputa. Tout le monde a Papa Kiangan. Parce que Bogolobakeo no pona zakuna. Tout le monde a Papa Kiangan. Tous a Papa Liputa o ya 21. Yende mutatindanga na Nkamba. Pourquoi tindanga na Nkamba? Pourquoi tindanga na 26 te? Entre parenthèses. Na kutanaka na Papa Kimbango otozana awa na Canada. Un papa humble, mais respect. Na sola na ye parce que na mona ki ne ti papa mbenza na bi. Oh papa mbenza. Na ye ko kutana na ye na Banque Royale na Montréal. Nabi mena moni oneti papa mbenza ya kimbangiste.
Est-ce que vos famille? Moi, c'est oui, c'est mon frère. Mais beaucoup kana. Ah, n'a pas comprendre que aza papa ya kimbango yo tozana e awa. To bani ko solo là, na pese pour moi histoire na nga muke, na bise non, lelo na kimbangiste boye tout ça. Oh, mais ndenge ni na mona ka ote na bino ngaba tindanga na nkamba na betele moi li solo muke. Papa ya batu ayebi singa lobi ndenge ko kwa tinda o na nkamba kende nkamba ko kende ni droite ni gauche. To kutana ne 3 fois même place. Et ça significatif. Donc ko kende ni gauche ni droite. Pourquoi seulement batindanga na nkamba? Pour quelle raison? Pourquoi gauche te droite te? Et tant on a comme na nkamba. Oh nga na la ko mona mobile ali puta. Na moni ye na nkamba. Façon ya koloba, façon ya ko ya corpulence na ye, façon na ye. Mais oh muto yo on dirait oh na monaka. On dirait oh ya tindingai. Mais ndenge ni ya lati ndenge mususu. Nazo penser na motema na ngamba la moko ya bisinga lobi. Ah yo lingo mona kaka oya liputa. Ezanga nde mutu na bengi yo awa. Na tunye ndenge nini yo yebi makanisi nanga parce que nga nazo penser yo yebi makanisi nanga ndenge nini. Ayebi singa nzambe ayebi makanisi nyoso ya bato. Ah nabi yo za nzambe. Bon, bon comprendre impolitesse on a là na ngona uti église à réveil. Nazo linga na yeba. Na tunye yo za nzambe aseki. Atie boy. Eza chance na yo. Donc, ce que reconnaître en haut, eza chance na yo. Parce que mingi lelo ba reconnaître en haut te. Total saki bino quand Dieu devint homme, nzambe tanga komaka mutu. Akomaka 100% pena mutu. 100% mutu. Nyonso makambo mutu azo sala ye pa osala. Yango zo mona eza difficile lelo po mutu andi mage mutu aza nzambe. 100% mutu, 100% nzambe. Eleki tamulai, papa il gen avant que na memanga yekune panayi. Pona makambo boy. Tant papa ngibanga moninga bandi ko seka ebisinga lobi, yo zalaka teti yo. Na bangi, na bi problème nini yo. Abandi ko seka ebisinga lobi, yo na souffrir. Pona zoyo. Ngana comprendre te. Abi makambo nyonso leki na bomwana na yo. Ngande mutu na bikisa yo. Mama no azalaki angolaise na longola ki na mokili po nzela nzambe ezwa likambo nzambe ezwa nzela pona kozwa yo. Parce que mama no alingaka yo mingi, c'est vrai. Mama langa alingaka nga mingi puis famille ba vanda pona likambo kolinga mingi wana. Papa kimbango ya kamba lobike makambo nanga nyonso na leki na vie. Ndenge batianga na nzete ba obeta masasi. Mutabima keze ya liputa. Babwaka nga na océan. Eza ya liputa. Batielanga ba poison, ya liputa mtayaka. Donc makambo ebele on a vivre même ya ba sirène wana. Mutabimi sangeza o ya liputa. Mais papa kimbangu kyanga na lobi ke zali ye nde mutu abimisinga na makambo tu wana. Donc nazalaka teti. Mais lelo yo atuninga question oza wapi. Na bise nazana kamba. Alobi yo na nzambe na leki makasi. Na lobi nzambe alobi voilà. Donc eza tembete. Les expériences on a partagé na bino. Donc il y a quelque chose dans Kamba. On y a ce salamone et la copie. Dieu n'est pas là. Et ça va copie. Et ça va copie parce que ce qui est original et ali il faut pas copie et ça là. Ce qui est original et ça yango moko copie ça te ah il ko na faut botan lango bien. Et ça va copie. Moïse nzamba tindi. À un moment donné, Moïse devant Pharaon abandonne ko sala ba miracle. Ba miracle, dans Exode chapitre 7 verset 8 à 13 pour te gagner temps. À un moment donné, Moïse azalaki nani Pharaon azalaki toujours incrédule. Nzamba ebisaki Moïse pour nous prouver vraiment que nazana yo boaka nzete liboso na ye kokoma nyoka. Moïse a boaki nzete liboso ya Pharaon. Nzete na ye bato na ye komi nyoka.
ya munene Pharaon abangi Pharaon tala lobi o ngape nazala batu na ngai nazala équipe na ngai pe yo kasika yo mom toko salango abengi ba magicien na ye abengi batu na ye tango ba komi wana lobi me tala bomoni akomi si nzete na nyoka bo sala pendengo wala bango pe bazwi ba nzete balaki nango babwaki ekomi pe ba nyoka mais ba nyoka mike ya Moïse zaki ya munene à un moment donné nyoka Moïse a meli ba nyoka nyoso na ya mike. Donc nzamba sali eloko moko boye Satan pa ye a sali pona ko prouver que ye pas capable mais différence ezali nyoka Moïse a meli ba nyoka nyoso nkamba ekomela ba nyoka nyoso mike ezana pembeni nkamba c'est le grand serpent ekomela ba nyoka nyoso wana kalate. Donc comparaison ezalité entre kamba na fubu s'il vous plaît. Na fubu Dieu n'est pas là. Biso touti na mokili na réveil tant que tozaki na mokili ngana laki sportif na laki puma noir petit puma to kota pona ko simba pona ba succès menga biloko ane tikala ko simba ngate parce que mobala liputa alaka pembeni nanga moko o tozalaka na ya koma liboma nga biloko ane simba ngate simba ka pengate moko atela nga zakala khana kini ayeko senga pardon ye moko asenga pardon parce que simbité azoka moi tant que tozale ko toucher wana na boko kende mulai na forme o na moneli makambo salami kuna na kolobela ngote à moins que nazwa nzela ya kolobela ngo na forme na makambo oyo na moni na kati kuna na modèle oyo na moni na plan un jour parce que to sala makambo na sentiment te nzamba pesa biso makoki to kolobela ngo to kozwelo ko moko na ba exemple nango boyebi ke ngana ya na ba précision. Alors, comparaison égalité, s'il vous plaît. Nkamba, c'est le grand serpent. Nkamba, et salami, selon le plan et le modèle de Dieu. Soko choli ango fingi, o fingi nzambe. O choli ango, o fingi papa di angenda, o fingi papa di alungana, o fingi papa di solokele. Et pardon, pe égalité. Finga na yondongo lingi, ndenge na wakake papa wana zolo bake, nzota papa matore, leki ya papa kimbangu. Oya liputa. Nzota ya papa matore, leki ya papa kimbangu. Et ça problème te. Mais yo papa wana kokufa te. Mokolo kokufa ko regretter na malobo loba ki wana. Et papa na biso mentorin pe a corriger yango te c'est que andimi yango. Oh tout bato bazo finga na ba réseaux sociaux. Bazo chola, ba tension, ba secret. Malgré papa na biso Paul toyoki alobi eloko yango te, mais avant de silencieux, c'est que andimi yango, c'est que azali pour Moutanette Azalagate, s'il vous plaît. Encore une chose. Jésus a dit à ses disciples, on attend de la fin. A dit à Bango, tango ko zonga pour la deuxième fois. Parce que, royaume ezala qui suit pas na bango te. Ba disciples bazo se déranger, mais ko kende wapi ko zala wapi. Jésus a dit bango nini, et si total ça peut makambwana, là où sera le corps cadavre. Là s'assembleront les aigles. Pourquoi seulement ba aigle ba kozala wana et si ka corps cadavre e kozala? Parce que aigle aliaka musuni o epola te. C'est que corps cadavre wana e kozala corps moko e kopola te e kozala intact. Ba aigle ba kozala wana. Corps wana ezana Angola te, na Fobu te, na temple wana te. Corps wana ezali ni côté ya ba papa arma ainsi de suite. Corps wana ezali na nkamba, s'il vous plaît. Yango wana nde lié oyo Yesu alobaki tanga kozonga na ye ya mibale. Botala kaka corps moko boye kopolaka te. Esika corps wana kozala, esika wana nde ba aiglon, ba aigle ba kozala. Kamba eza na maya sima, Fubu eza na maya sima te. Kamba eza na mintino, Fubu eza na mintino te. Kamba eza na misé, eza na makambo soko kyoko mona makambo na baseno bakangaka papa kimbangu tango babwaka kae na mai na munduki wana oyo mutu belge abetaka ekweyaka
oyo anja beta mbata boye kwei eza na nkamba. Donc kamba eza na makambo ebele oyo ekoki kosunga mutu a comprendre pe makambo tozolobela. Kamba eza na mai ya sima piscine ya Bethesda pona ko prouver pena ke masolo ekenda nde kuna. Na fubu eza te. Kamba eza na mitino. Na fubu eza te. Nkamba eza na kilongo. Na fubu eza te. Batata nyonso oyo basali kimbangiste baza kuna na nkamba. Babotama na nkamba, ba evre na nkamba, bakufi pe baza wana. Siko eloko ndenge wana yoko compare yango ndenge nini na fubu. Fubu eza kaka beauté, c'est vrai, beauté. Mais en dehors de la beauté, c'est vide. Bino batu boza na fubu, bo bongisa. Ba sauvetage. Eloko yo Titanic ba bosanaka, ezalaki nde ba sauvetage wana. Bo renier, bo yemba ba silo nzambe, bo yemba ba nzambiame, bo lata ba tenir ba pied gauche, bo lata ba tenir ba jeteki et ainsi de suite. Parce que c'est normal, eza mapasa. Mais nzamba azotala bino azozela bino na coin moko boy. Et na koyi ko benga ngo blasphème aussi parce que tango bocholi nkamba, bocholi nyonso. Na ba teni wana makambu nyonso ba nini nyonso donc bocholi yango. Bocholi na kilongo. Parce que tango bozo chola nkamba, biloko wana nde ezosala nkamba. Tango bocholi nkamba, bocholi tout. Tata mapasa kelele, libumu moko kelele, bana mibale kelele. Les jumeaux, le mystère des jumeaux, mabomba mio e bomba mi na mapasa, bana ya mapasa. Moko aza totalement vrai, moko aza totalement faux. Futur européen biso raison. Makambo tozolo bawa, to fingi mutute, to choli mutute. Tozolo ba o ezali vrai, o ezali vérité. Pona ke ne musika te na osuka awa, pona lelo, mais eloko na lingi koloba ezali ke soki des fois ozo comprendre na o makambo te, koloba ka n'importe quoi te batela munoko na yo. Kolanda pe mouvement ya batuté. C'est très dangereux. Nazo souk ça na verset moko eza très important. Soki na ko eza na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Et moi, je vous accueillerai. Donc, conseil gratuit. Nzamba Zoloba, quittez-les. Séparez-vous d'eux. La séparation vient de Dieu. Awezali, conseil. Hein? Eza 2 Corinthiens, chapitre 6, 17. Séparez-vous d'eux. Dobo kabwanana bango. Bo touche te na oyo eza impire, afin que na yamba bino. Ko touche te na oyo eza impire, na banzembo na bino kuna, ba makamu na bino, même kotala bino, même ba makamu nyonso wana, toko touche te, totala pete. Ponzambe ayamba biso. Quittez-les, séparez-vous d'eux. La séparation vient de Dieu. Total ça peut biloko wana déjà. Nzamba azo kabola Abraham na Lot bandeko propre ba cousin. Akaboli bango moka kene na gauche moka kene na droite. Parce que oh tout ozotanga eza makambo oyo il faut to landelango malamu et puis to mettre yango en pratique. Pour tous la malamu. Avertissement puis jugement. Avertissement zoya avant, après jugement. Oyoki c'est bon. Oyoki te etali yo.
makambo tozoloba soko simbi yango ziki soko tiki okufi osala choix na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu